ngana zo combattant mususu a lobby na ngande ngana te beaucoup na ba contradiction moko lobby na ngake moko ifazala ataza 50 eza un problème te parce que total ki ba sheli a wendo o na rotanga daye na pese mbongo sheli a wendo bazali na sima ya caméra ba lobby donc na pese mbote azotala biso na pese mbote sheli a wendo netaza na azali na sima ya caméra ya Moïse Katumbi donc lobby que 50 donc ceux qui moko ya ba parents azali congolais donc c'est bon yozol bananga siko 100%. Mais est-ce que chez les on a une constitution combat ezali partagé bamsusu bazana kota Ngwanda bamsusu bazana kota Tshisekedi bamsusu bazana côté ya Kamere bamsusu tilelo bazana position te baza kotala donc yo volcan yo position na yo ozali na kota nani boye bisaka kaka biso batu boye baza ba corrompi batu boye baza miyibi batu boye basali boye mais bo apporta solution te bo pesa pe mayele ya kobengana Kabila te donc quelque part botika mutu na mutu azanzela na touche gozo azana na poste mususu gozo na kati ya Congo azana ba rôle ko jouer na Congo aroza la commerçant na Congo aroza la ministre na Congo azala ki gouverneur aroza la premier ministre mais quant à magistrature suprême adore remplir le banda combat nano kende ki sasa te bongo okende ki sasa te combat on kana musika ko lataka ba costume parce que yo lataka ba costume za propre banda kaka boy yo kende ki sasa te point mais na bisa ko no kende ki sasa ba kende ki sasa ka ngulu boy te il y a des pour parler faut que solo là ozana ba garantie tango zozongo ebi keno na zozongo eza boy parce que tout le monde a dit que kende ki na banga na ngati bato basala na M23 baboma bato ba ministère bango nga volcan na boma mutu pona ki yo moko na zoki pe Rex na micro o na tuna ki apesa ki position na ye bongo yo moko volcan position ezani Mosi taze colonie Mosi ta congolais mais na ba combat bolobarake mutu to asala na gouvernement Kabila pona bino a collabo beaucoup kutana donc toi tu es l'ami de personne alors je ne suis pas l'ami de Moïse Katumbi je suis l'ami du Congo je suis l'ami du Congo Moïse Katumbi est-ce qu'il a rempli les conditions où il a postulé na magistrature suprême ya mboka na biso constitution mboka lobi que non pour mutu azala président ya RDC il faut azala des pères et des mères bato balobaka lobi bazaye kosala na ba service ya Mobutu c'est les mêmes bateaux na lelo bazo commande internet côté ba fausse information non voyage ne yazela annulé meeting ne yazela annulé mais bozali na service ya nani les bossa na service ya na ligne sur sala ba vidéo te na ba chroniqueur rebelle pe baye ba ebi histoire ya combat ningi bandaki te bon voilà il faut na sala ba mission na bateau yo baye baki combat ningi bandaki ba ebi évolution ya combat mais na sala be mission ningi bandeko bazo sala te puis net comme saturé na roya pona lo ba makambo eza ya bwanya makambo eza édifiant makambo ko apporter solution na souffrance ya peuple non na ya na polémique na ya banini non. C'est plus volcan. Donc volcan ça colle pour avoir na bakolo na beta ce qu'on a cours des grands. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Je ne cesserai jamais de vous remercier de votre fidélité à RD Congo Info et en particulier à Vérité Polele Centricage émission Oyo Batu Balandaka parce que langue de bois à la raté n'est pas politicien balobaka et puis biso totuna ka ba question Oyo bino bolingaka kotuna lelo Vérité Polele et yambeli bino combattant moko o ngana ko loba parce que ngana zalata combat et bandi na France o azali moko ya ba combattant Oyo abandaki combat na France oya salaki e belé na combat mais amona na pamba pamba te ce qui amonani akoya na place à journaliste ayebi ba question nini a opposé na combat parce que combattant c'est pas n'importe qui oya ko yambaye et puis surtout vrai combattant oyonga na yambi lelo donc lelo na yambeli bino combattant volcan mbote na mbote Cléboa. Donc total à téléspectateurs, combattants, donc il faut total à téléspectateurs. Volcan, le long a sepeli penzandegi na yambio parce que yo soko bimi na émission olobara makambu o ezana nzela parce que ba misusu po mona bimi na émission à lobby mais batu batikali na eloko na mutute. Donc tout d'abord Volcan
santé za ndenge nini yo za ndenge nini? Santé za bien aux hommes yo moko donc je suis toujours en bonne santé. Mais Volcan ndenge nini avant tout bandana bandotuna ba mituna ndenge nini tu te fais vraiment silence to mona roté baninga to mona bango na ba émission belé bazoko loba makambo na bango mona ba misuso ba bandoko loba te tango kombe bandaki tango ba Volcan ba bandoko loba ba bandaki ko loba te mais lelo ba koma ko loba mais yo Volcan oloba mingi te pona nini? Non mais il faut que le makambo eza ko keni na vrai sens ya combat, faut que le makambo iko apporter solution à attente ya peuple, faut que le makambo iko apporter solution à souffrance ya peuple. Mais na ligne sur ça la ba vidéo te na ba chroniqueur ebele pe baye ba ebi histoire ya combat ningi bandaki te bon voilà, il faut na sala ba mission na bato yo baye baki combat ningi bandaki ba ebi évolution ya combat mais na sala bémission ndenge bandeko bazo sala te puis net comme saturé na roya pona lo ba makambo eza ya bwanya makambo eza édifiant makambo ko apporter solution na souffrance ya peuple non na ya na polémique na ya banini non c'est plus Volcan donc Volcan ça coli pour avandi na bakolo na beta ce qu'on a cour des grands. Ok, donc Volcan ça coli Volcan zo beta na cour des grands ndenge mo lobby mais Volcan va to kota penza to banda penza ko tuna o ba question o ba tutu balingi ba yeba Volcan to yebi ke combat ezali partagé bamisusu baza na kota Ngwanda bamisusu baza na kota Tshisekedi bamisusu baza na kota ya Kamere bamisusu tilelo baza na position te baza kotala donc yo Volcan yo position na yo ozali na kota nani? Nga position na nga za la Congo na telemaka na bunda po na Congo na telema ko bunda po na mutu moko te mais position na nga eza Congo. Mais quant à idéologie, ceux qui n'ont monique non, cahier des charges, tout mutuboada na idéologie à Malamu na Rolanda mais je défends idéologie à Etienne Tshisekedi wa Mulumba et je soutiens Makambo et Salem na conclave na Genval. Nous allons soutenir à 100%. Bon, tout côté peine actualité, donc Volcan Lobby Azali na étiquette, il y a parti politique moroté ou bien il y a mutu moroté mais azo soutenir initiative yo et Zouamaki na Belgique au Papa Tshisekedi à Salaki à Sangisaki ba opposant surtout na Genval question on a tuni Volcan parce que grand frère Nangai vieux Jadon Chakala alors baki soko zui ba combattant parce que misusu ngana comprendre ba ngoto surtout Volcan na lingana yeba alingaki ayeba na kansi kuna place azali na Bobini vieux Jadon Chakala a sepeli Volcan toko lo bani lelo toza les 26 parce que biso na RD Congo info ezali vitesse donc dès to ça les missions les 26 lelo peka les 26 au plus tard lobby et kokota obi que lobby les 27 Papa Tshisekedi azali kozonga na mboka nayebi ke bino ba combattant botomboka ki na makambo imperium bambongo ndenge esengamaki awa Papa Tshisekedi emonana te mais siko Papa Tshisekedi aza ozonga lobby to beta suma solo imperium te mais yo ozo attendre nini bozo mona ke tozali en plein Paris bozo ka ki vraiment ndenge temps ezali estival tozo préféré que ça sous na ba plateau te libanda pour bato ki ça peut ba mona ke toza vraiment na kata Paris bozo mona ke wana ezala ki ambulance eleki donc à Paris c'est toujours comme ça et ambulance ezali bambila bazali donc makambe belé lobby siko Papa Tshisekedi azozonga yo ozo s'attendre na nini na Papa Tshisekedi ndenga ozonga. Mais tout d'abord on a relancé appel na bandeko nyo surtout bazana Kinshasa bakende koyamba président Tshisekedi na aéroport ya Ntili et bolanda ba spéculation ezoli kan internet c'était batu bazo koma que non voyage na ezali annulé meeting na le 31 juillet na stade des martyrs est annulé président Tshisekedi a kokita Kinshasa bel et bien les 27 et les 31 juillet a kosala meeting na stade des martyrs donc kokita na ye ils ont promettre changement na Congo parce que ceux qui et ceux qui kokita na e et zalaki ya changement te to ya apporter solution à attente ya peuple te j'espère que pouvoir en place balinga ki ba bangati mais d'autre part na zobetara c'était koloba que non bato balobaka lobby bazaye ko sala na ba service ya Mobutu c'est les mêmes bato na lelo bazo komane ba internet ko ta ba fausse information non voyage ni ya zela nilé meeting ni ya zela nilé mais bozali na service ya nani mais bozali na service ya pouvoir en place donc boye bisaka kaka biso batu boye baza ba corrompi
batu boye baza miyibi batu boye basali boye mais bo apporta solution te bo pesa pe mayele ya kobengana Kabila te. Donc quelque part botika mutu na mutu azanzela na touche meme na Rome nzela oya Jemval oya sangisaki ba opposant nyonso tu ya Congo tout autour ya leader farouche au bengi B52 Mukongo Nzoko Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça prouve déjà que il est les ressembleur, c'est l'homme de la situation. Yene mutako yu ko apporter solution na tente oyo peuple azali kozela. Après ba o balingi koloba ke baza ba résistant, c'est bien bon, bozala ba résistant, mais résistance to kapata ba peta rebeta. Résistance ezaka makile était résistance, faut bo kitana kin bo bana ko poser ba bombe bana ko beta masasi to ko mona ngo eza résistance. Mais résistance ya 8000 km eza résistance te. Mais au lobby en résistance à 8000 km de résistance. C'est bon, yo moko volcan qui au banda combat. Nano kende ki sasa te bongo okende ki sasa te combat on kana musika ko lataka ba costume parce que yo lataka ba costume za propre banda kala kaka boy yo kende ki sasa te point. Mais na bisa ko no kende ki sasa te. Ba kende ki sasa ka ngulu boite il y a des pour parler. Faut que solo là ozana ba garantie tango zozongo ebi keno na zozongo eza boye. Parce que tout le monde a dit que na banga ngati bato basala na M23 baboma bato ba ministère bango nga volcan na boma mutu pona ki mana Congo nga volcan na yiba mbongo ya leta nga volcan na bomane na Congo maboko na ngatala na makilate na maboko. Donc ozonga Kinshasa il y a des pour parler on azo solo là pona kokita donc nazo solo na bakonza mboko na sina sala émission na petite terre na omoko boye na loba ke nazo kita. Donc il y a toujours des pour parler. Qui sait ce qui n'a pas été président Tshisekedi nzela o azokita na ebiso na okita ni nzela moko donc okita Kinshasa na bangela yango te na kokitaka eza mboka na nga mutulu na nga bakunda kuna nazo banga kokita te mais il y a des pour parler pour na kokita il faut na yeba na za na ba garantie ya kokita na mboka wana. Ok, donc Volcan Lobby Morobolandi qui a Zako Bangate, à Zako Zila, Tana Etango Ekokoka, à Kita. Mais Volcan, avant de marquer une petite courte pause publicitaire, Nanina Tunonanu, dernièrement, tout le monde qui se passe, Nungu, Nakati, Yamakamanabino, combattant, tout le monde qui Bokechu premier, pour ne pas les citer, na Batunayenyo, surtout, Anna. Ya groupe naye bakendaki bakutanaki na muzitu o azali ex-premier ministre ya président Kabila. Donc bato bazaki partagé bamisu bazaki contre pour na nini biso ba vrai résistant to jamais kokutana na bato basalaka na Kabila na o basala na Kabila. Yo na position na yo moko na zwaki pe Rex na micro o na tunaki apesa ki position na ye. Bongo yo moko Volcan position ezani. Mozitu azali colonie. Mozita congolais mais na ba combat bolobarake mututu asala na gouvernement Kabila pona bino a collabo beaucoup kutana été. Au jour d'aujourd'hui on a besoin de changement na Congo. Na ko juger si sous mututé pona non. Na besoin ba congolais parce que il y a des bateaux oh biso to zalaka na bango na combat. Ba kenda côté à pouvoir en place. Ba koma benga bango ba collabo. Mais qu'est-ce qui empêche pe bateau bazaki na pouvoir en place ba ya pe pa na biso bateau na ngambu kuna ba benga bango pe ba collabo. Mozitu aza congolais. Lelo so Kabila ke ibo benga na Mozitu na Congo. Mais c'est déplorable ngai pona ngai bandeko basali loko moko bon ba yamba ki ye ndenge ba yembela ki il fallait pas esalemila bongo. Fallait quand même ba consulter bandeko nyonso surtout ba ye bandenge nini ba ko yamba batwana soki bazoya parce que ba ko yaka boyete ba bandiko yaka ngulu no na ye na changer mais non kazaka na bango photo ye ba est-ce que là tipo so même azana biso to aye po ayeba mozindo na biso. Mais après cela n'engage que bateau ba yambi nga na doka pouvoir ngote na da peut contreter donc eza makam na bango nga Volcan na linga plus na lobela makam o ya ngai na lobela vision na ngai pona Congo na lobela ba penser na nga pona Congo na lobela comment na kosala ki na ramener pierre édifice na nga pona avancement ya Congo. Mais quand à ko juger bateau sur ba nationalité na doka ba juger bateau non je préfère juger les gens par leur bilan. Ok, Volcan, donc yo ozalité pour juger Batou, mais on dit que Volcan comme le lot président de la République, mais n'a pas candidat au niveau surtout au Monawa, neti Kamere, neti Katumbi, et belé ah yo na yo, donc le lot ceux qui Kabila bo, n'ayez moura solo baké, à respecter constitution, donc c'est que ça veut dire que à
briguer sous mandat mosusu te akotika mais yo na bateau tout ozomona oyo bazo linga ba postuler en tant que l'élection présidentielle ba comme président na mboka na biso bateau tout oyo bazo bimisa mitu na yo zopona nani neti mutu nini neti Katumbi na yebi projet de société na été baponaka mutu fo yeba cahier de charge na ye baponaka mutu kaka ngulu boye to ye ona poni mutu beno fo yeba cahier de charge ya mutu wana et Dédé. Donc toi tu es l'ami de personne alors? Je ne suis pas l'ami de Moïse Katumbi, je suis l'ami du Congo. Je suis l'ami du Congo. Moïse Katumbi, est-ce qu'il a rempli les conditions où il a postulé na magistrature suprême ya mboka na biso constitution mboka lobi que non pour mutu azala président ya RDC il faut azala des pères et des mères congolais. Mais nga nazo combattant mususu alobi na ngande ngana te beaucoup na ba contradiction moko alobi na ngake moko il faut azala ataza 50 eza un problème te parce que total ki ba sheli ya wendo o na rotanga daye na pese mbongo sheli ya wendo bazali na sima ya caméra balobi donc na pese mbote azotala biso na pese mbote sheli ya wendo neta za na azali na sima ya caméra ya Moïse Katumbi donc alobi que 50 donc ceux qui moko ya ba parents azali congolais. Donc c'est bon, Yozol Bananga c'est 100%. Mais est-ce que chez lui, on a une constitution Boganabisson? Mais je pense qu'Atanga, parce qu'Atanga, parce que c'est congolais, Atanga soit Nassima Moïse Katumbi, donc c'est que c'est bon. Bango Balbi, moitié, ce que papa na yo ata moko, maman no étranger, bien maman na yo congolais, papa no étranger, aux a droit, au comme président de la République. Non, Moïse Katumbi a rejoint, Azana poste Moussou rejoint dans Katia Congo. Azana ba rôle rejoint na Congo, a Rosa la commerçant na Congo. Arosa la ministre na Congo, Azala yi gouverneur, Arosa la premier ministre, mais quant à magistrature suprême, elle doit remplir les conditions naté. Na habité ce qui chez Lia Wendo, atanga qui constitution mboka na biso, qui je respecte na PCP mbote place Azali, ve chez Li bandela na rotanga constitution mboka tanga rotanga ngo, on comprendrait que Moïse Katumbi a doit remplir les conditions. Mais c'est un Congolais, on a dit que non a ligne ko juger mutu par nationalité. Moïse Katumbi c'est un Congolais. Si tu as jugé na bilan par rapport à bateau Moussou Basala qui na Mobutu, on remonte que bilan Moïse Katumbi est positif. Quand même Katanga a tenu mo banzela. Mais pour na yonde a rempli les conditions de tout poids à la président. Pour na rempli les conditions, si la constitution va changer, on va le dire que 50-50, ça va. Mais pour l'instant, la constitution mboka il change jamais été. Et le but est que 50-50. Et le but est faut à 100% congolais. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment Moïse Katumbi est comme président na Congo. Mais c'est un Congolais parce que à 50 na Congo, 50 côté Moussou, bon, à ça il peut des preuves na Katanga, tout le monde doit juger par rapport à bilan. Quant à bilan na moun que bilan est positif, mais qu'au briguer mandat à magistrature suprême, je ne pense pas. Ok, donc on a gagné ici Volcan, Azaï qui clair dans ma caméra pour naïe bilan il y a Katumbi ezali positif, na ouais ça na Katanga mais pour comme président de la République par rapport au Volcan en tout cas azo rempli ba critères news touté. Volcan tozo mona donc combat yo banda yango. Au banda combat le long ndenge bino boloba ke but na bino ezali Kabila dégage, Kabila tika pouvoir. Le lot ceux qui Kabila atiki pouvoir. Est-ce que donc bino combat ici? Mais si Kabila tiki pouvoir et que l'état des droits et continue au Congo, nous sommes en France. Tout ça est sous combat. Moutor Oyana Sima Kabila, ceux qui état des droits et tout le monde est là. À beaucoup de là. Le combat aussi l'a raté. Combat to banyango pété balumumba bakimpavita bakimbango bango babandaki biso pe toujours relève donc lobi pe banana biso so bamoni bato nsu baye ba otam samboka malamu te bakozwaka relève pona mboka wana. Donc yangona tozo mona ke déjà au lobby ke misusu ngana yamba babi 150-50 yo lobby 100 donc siko yo tozo ko comprendre te ndenge ni to keneli mais donc ceux qui après Kabila, surtout après Kabila, donc concert Yambaki. Fallait battre la constitution. Mais yom toujours batangite mais bango balobi ke batang. Battre la constitution en moka. Ngana rolinga yo invité ba on a plateau na débat comme ça na memela ba constitution, ba l'accent na constitution à Congo place ni balobi ke non 50-50 ko comme Congo, comme président na Congo.
Ok, tu as organisé un go, donc après, donc après, Kabila a expliqué, donc après, tu as conseillé aux gens. Mais concert est le problème, tu sais. Ce Kabila qui concert est mais il faut tout solo là na producteur. Togozong sa concert kaka bongo togozong sa concert bongo ba bêtise gozong al susu yami. Concert kanga maka pona Kabila te. Concert kanga maki pona ba bêtise ba ndeko mama na banzembo. Concert kanga ndenge bazako tika bambana na biso ba mama na biso mitakala bazako bina. Concert kanga maki suite ya ba viole zalai koleka na ba est kuna ba musicien bazai toujours ko mema na distraction. Concert kanga me pona mara mobile mais lelo so Kabila ki. Il faudrait tout faire autour d'une même table na ba producteur. Et lorsqu'on parle des producteurs, tous en producteurs, tous à peu près 4 types de sortes de producteurs. Tous en producteurs cinématographiques, tous en producteurs il y a scène, tous en producteurs il y a disque, tous en producteurs il y a théâtre. Donc, na théâtre, salité zalaki kuna ya makasi pour groupe salongo et ça là ba théâtre tout là ba mwana tusu banini to mona ba bêtise to zo mona le na ba théâtre na biso mais monde des évolué oui volcan monde effectivement monde des évolué mais faut tout s'adapter na monde des évolué mais to comme vulgarité par rapport ya nini ya évolution en monde to za na ba culture na ba coutume na biso ve César ndongo vandiawa ba tie disque mo boté to zo kaka clip ya Kataguruma batio bokilo na palin mère pemeni ba petit na sur oluka télécommande mais na mona o yozo ba Kataguruma mais so totali ba clip o ele kaka pe na poto ya ba américain ba nini ezala ke pire que Kataguruma mais total rango na misu na biso na Tunis yo za l'Amérique pe ba américain ba na culture na bango ba na façon na bango vivre ba congolais pe ba na culture na bango ba pe na façon de vivre toujours s'adapter na monde mais photo mais ma pe Congo na mondialisation tout s'adapter tout en respectant aussi nos coutumes et nos cultures to s'adapter te to kotika ka bongulu ngulu ba tavata ba na otika la pe mutaka na banda kunde ba ne 10 batambola na poto nde to mona ba ni 10 bazana ba mitaka la ba le roi monde de voler biso pe to comme bon vie. Ok, donc on revient dans quelques instants sur notre plateau. L'invité d'aujourd'hui, c'est Volcan, le combattant Volcan. Donc nous allons marquer une courte pause publicitaire. Restez donc connectés sur rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. A tout de suite. Azo donc azo baté rideau ça polele nazo mona ye bolole mobali o vraiment banda bimaki banda tongo ki ozo dogeni ozo kendwa ça nambo il fallait le retirer il fallait te faire faut te faire on s'est mis le colo membre on s'est mis membre supérieur faut le colo oh cadeau na mena ki c'est la TV c'est là omoni olongoli nga kanda c'est là na sepeliko esa ni c'est la TV rotela ça yo compatriote solo yo bangai ngana combattante zo tala biloko ya England zo tala biloko ya France zo tala biloko missionnaire mais combattante solo faut un rapide déjà mboka opike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela TV kande esili éviter donc mbonga bana kutu ke nomela na yo lisi ke nomela yaka tokota se mobali na nga yaka Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur RD Congo Info après ces pauses publicitaires. Donc je vous rappelle que c'est l'émission Vérité Polélé Centricage de César Ngadi qui reçoit aujourd'hui le combattant Volcan. Volcan Zanabiso Awa, donc Volcan, Tozongi après Batubapemi, Tozongi Lisusu, actualité Zali Siko Volcan Tolobelela. Actualité les alagi otolobeli ya papa Tshisekedi mais na minute oyo tozolo basiko ok actualité ezali boyebi ke ebino yozalin ya bato ba participer ki na ko pekisa musique parce que jour ba pekisa ki musique na Montmartre ozali mutu oyo ata bato musu ba lo ba ke biso mais biso toyebi bato yo ba tenaki ke conseil wana ezala te ba pekisa ki musique Volcan azali nakati lelo Kofi
elekaki na Kenya omonaki ndengi abetaki danseuse na asutaki apointaki ye awangani asali bamakambo azongi na Kisasa asengi pardon lelo nde toyoloba bona ntongo bayaki ko-interpele pa na ye akendaki devant juge nakanisi tokozwa suite nango soki akozonga na ndako ou bien bakokondane akende makala toyebi te mais yo analyse na yo ezali nini Volcan? Bon, analyse nanga suite ya acte Koffi Olomide aposaki na Kenya. C'était décevant, il y a comme on a un grand musicien à Congo, une star congolaise Neti Koffi a posé acte. Mais vous savez, tout homme est faillible. Mutumo rada parfait na mokili azala raté. Mais tant que mutu quand même andimi acte posaki, asengi ba excuse, asengi ba pardon, na ba mama, na ba congolais, pourquoi pas Olimbisay? Et vers le retour tikalate tout s'acharner na ye ava mutu. Même nga Volcan pe na posa pe ba acte musu pe lelo pe amso na regreta kango. Le Koffi ava mutu, aza congolais, a posé acte amabe, a regretté na acte wana, a signé ba pardon. Pourquoi pas Olimbisay? Ce mutu a reconnaître ma benaye. Nga ponanga na limbisi, mais après ce justice c'est ça musana ngo. Justice c'est ça musana mais nga iponanga tout homme est faillible, mutu da parfait, azate biso surtout te posa ba acte amabe, ba misu sukutu ba ko senga pardon te, mais lui au moins andimi ko senga pardon. Lui au moins andimi ko senga besquise na communauté congolaise, na monde, na bato surtout ba ebaki. Nga ponanga pardon na e eza sincère na limbisi nga ponanga na limbisi pardon eza sincère. Mais mutu moko te da parfait na sa mokili o mutu nyon surtout a posé ba acte mususu et bien spontanément. Il y a des actes spontanés, il y a des actes prémédités donc ce qui acte spontané pourquoi pas Olimbisay de l'eau na rolo ba mais elle oteto s'acharner nango puis Koffi makamia Koffi eza vraiment attente au peuple azozelaté peuple azozela plus changement peuple azozela misala peuple azozela alia peuple azozela makamwe belé mais makamwa Koffi et communauté vous avez moins distraction mon boye et longola bisona nzela autozu ya Genval pour na refaire partie Kabila qui est na ba distraction ya Koffi Olomide c'est un être humain il a failli a signé ba pardon voilà balimbisa c'est tout. Ok, donc pour terminer la actualité politique toyebi ke lelo tozali mardi hein mardi donc mardi le 26 parce que lobi mercredi le 27 papa Tshisekedi azokita na Kisasa toyoki ke Volcan ozo organisé samedi oyo rencontre moko boye ya ba opposant sur thème moko boye okoki ko expliquer bato bazolanda biso na mokili mobile sur RD Congo Info et kozalanda ini. Nous avons organisé conférence débat sur quel est le rôle que la diaspora doit jouer après l'après-Kabila. Donc, conférence débat, on a invité d'honneur Ezali Jean-François Moukouna de l'IDPS, Emmanuel Ilunga, il y a ARP, et j'invite aussi les amis de Moïse Katumbi, parce que moi je ne suis pas ami de Moïse Katumbi, mais j'invite aussi les amis de Moïse Katumbi, Baya, Tovanda, Tosolola, Toyebape, vision ya ba ami de Moïse Katumbi et Zaneto vision à Moïse Katumbi et j'en profite de cette occasion ceux qui Moïse Katumbi à Rolanda vidéo ya Kleboa n'a invité hier morope Moïse Katumbi ceux qui Rosanatan aya na salle biso tozaba congolais yé pas dali moi na Congo ya zo kene na Tshisekedi avion mobile menabi ceux qui okende ne chen na lobi ceux qui okende ça va mais ceux qui okende te ceux qui azali awa n'a invité samedi le 30 juillet oyo conférence wana et se tenir na 4 rue Olivier Metra métro le plus proche ezali place de la fête ou métro télégraphe bande de surtout bozali invité bozali bienvenue boya to solo la sir makamboya Congo to e bandenge nini to bongisa Congo ya lobby après pouvoir d'occupation ndenge ba bisara biso na soi-disant père il y a résistance malheur que je sais ceux qui bango bazali bokkipant mais secrétaire ce cabinet nani madame wa cabinet na directrice ya cabinet na tant wasala ki ambassade ayeba ki te bazali bokkipant premier voyage ya Kabila na Paris mutatandela Kabila ba dra na chambre ayeba ite Kabila bazali occupant
Et lelo po balongola ki na ambassade bato wana bakomi bokipan bato wana bakomi soki bandeni mais ntango bosololaka na bango basololaka ye Museveni Kagame Marandura ayeba ete bazalaki bopposant. Donc peuple congolais tozala vigilant. Président Tshisekedi azokita le 27 voyage na ezali annulé te meeting na Yerusalema le 31 juillet na stade des Martyrs. Toyoka ebele baloba na biso ebele me bapesa biso pesko mayele ya kobengana Kabila na résistance yango masasi ebetaka te mandoki ebetaka te eloko moko esalemaka te basala oyo ya bango nzela touche meme na Rome soki bakobengana Kabila na mandoki bravo tokobetela bango maboko soki mpe nzela oyo biso tozwi ya Genval eza malamu bravo bakobetela biso maboko. Mais j'invite tous les Congolais sans exception les 30 juillet, les 30 juillet à partir de 14h, 19h, Tozana, 4 rue Olivier Metra, conférence, débat et Gozala, place Ouana, métro le plus proche des Ali, métro, place de la fête ou métro, télégraphe, Boya et Belé, Mituna Nabino, beaucoup de réponses, n'a pas invité, et Ngaï Mope Volcan Nazawana, par question surtout vous poser, n'a qu'à répondre Bino. Merci Cléboa. Ok, donc Volcan. Tokomi na suka émission na ebité pour na conclusion ce qui likamo na ngai ko tuna yo na tuni yo te olingi koloba batu ba yo kayo donc pour na conclusion. Non, tout est déjà dit, la question est surtout posée ngazaki malamu donc so na profiter na kolukaka na pesa mbote na deux petites princesses nanga on a lingaka trop na Elise na Lori Naomi mes deux petites princesses bisous je vous aime. Ok, donc Volcan, merci. Ezali esengo mingi parce que salangé sengo na monda bato yo babanda ki combat auto banda ikolakisa depuis et bandeli ya combat balo baraboye parce que combat toujours mona ke mututu akoma koloba yango wana misusu toujours comprendre makambo ya combattre. Volcan donc porte ya RD Congo Info et gotika la kaka pour les pona yo soko za na besoin ya repasser message, vous a toujours le bienvenu. Merci Volcan. C'est la fin de cette émission Vérité pour les centricages. Merci de l'avoir suivi. Donc nous allons nous retrouver avec plaisir très prochainement sur ces mêmes sites pour un nouveau numéro de Vérité pour les centricages. Les images sont belles car derrière la caméra c'est beauté image. Image et beauté parce que nous avons filmé. Azo filmé émission au combo naie beauté image. Je pense que vous l'aurez compris, bon monique ba image est changée. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Et n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en haut. À très bientôt.